MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande wa bolingo, ezalinga wa bino na gardien du temple. Lelo mo na yengo to beta masolo ya basanto. Matière est tellement désordre. Tout ça continuité le lundi. Et on a reçu combien de vidéos déjà dit? On dirait mi balai. Bon, au troisième. Je crois que tu as 4 ou 5. Demain, par la grâce de Dieu, pour boire soit à 4 ou 5. Tout ça continuité lobby. Bien que la matière en est belle. Batu ba mentionné nga batagi nga batinde nga vidéo ya ndeko mobali moko oyo aza ko témoigner sur ba scandale topé ba dégâts oyo ba causa na corps du Christ banduki ba causa na corps du Christ, lui étant ancien sorcier, parce que bon la motema ndazo dévoiler ba secret abeti lisolo. Comment est-ce que babandaki ko endurcir mitema ya bandimi soki na église wana ba monike pasteur wana zana bonzambe ya solo. Le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Banda ko endurcir mitema ya bandimi ba kabela ba sala nzambe te soki Pamoni que mon seul ensemble na solo na banda na basine boya ensemble na nzambe na solo. Première histoire o biso to bande ko signer to ko sale fort ba kabela pasteur wana te basunga ete jamais ata bana na église ata ba paya wapi jamais eloko ya liboso satana bande ko ebisa biso ba pasteur yo kasi na ba pasteur ko ta kisi utani à travers eloko yo ndesque boka bango na miliango moni to bandi na débit. Donc eloko ya liboso na bandaki ko yebisa baninga na nga ba sorcier liso ya diable, parce que diable a 4 ennemis. Na pause bandeko lelo oyo 20 na épisode, je vais parler de la cabale juif. Dommage qu'elle n'a pas tenté, mais j'en parlerai par la grâce de Dieu. Non, mais ça, la moi, introduction, hein. Voilà. Lelo oyo 20, il y a cabale et makasi et cabale envahir ba église topé ba serviteur de Dieu mingi ba se retrouver na kati ya secte oyo. Pourquoi? Simplement parce que ebele ba se retrouver na kati ya ba difficulté et ba ko proposer bango au nom ya bonzambe toujours comme diable aza carisé et bakoti na bango na kati ya makambo oyo ezali bonzambe te me bondoki. Ndeko alobi soki ba constater to ba remarquer que mosali na nzambe wana za na nzambe ya solo bako endurcir mitema bandimi to pe ba kosala en sorte que bakabelaka ete bato basungaka ete. Eza réalité oyo mes frères et sœurs, eza vrai. Ba église to pe ba pasteur mingi oyo jusque là ba bateli authenticité bonzambe et la plupart to pe la majorité bazo souffrir. Yango naye par cette vidéo kolobana ba na nzambe ya solo. Tu son de ma voix aux chrétiens au Kenera église. Yeba ko soutenir œuvre ya nzambe. Yeba ko sunga mosali ya nzambe pe misala ya nzambe. Sal bafutaka. Mosali ya nzambe aza mutu. Aza na bezo alia, aza na bezo alata,
aza na famille, aza na bana. Na oka batu koloba ke pourquoi ba passer ba ina kosala te. Et babenga yango nini? Sacerdoce eza musala. Ministère eza musala. OK? Moto o contredire eza o ayebite. O contredire eza o ayebite. C'est vrai, mosel na nzambe c'est pas un péché akino koluka kosala musala. On est à domaine mususu to pe dossier mususu to le bana ko expliquer awa tant que vous allez biso ebelete. Il y a des pasteurs qui travaillent. Oui. Mais il y a une réalité na kati ya service ya mosala nzambe ya kosala nzambe et extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué par rapport à consécration. OK? Par rapport à consécration. Et une personne consacrée, oyo, aza, na posa, il y a ba dimension, et ça moi passé, a qui ne ko travailler, to pas qui ne ko sala, ba temps et ko zalate, ya ko lukanzame comme il se doit. Et il y a un bon remarqué na poto awa. Je crois que celle nzambe belé ba oza d'accord nanga surtout ba vana na mboko. Pourquoi benga na poto cimetière? Il va passer parce que ici là, il faut que caillou, faut maton zonga pourquoi. Et bata consécration za moké. Ya mon moto kitaka. Alors, pour moi à la hauteur, il faut constamment dans la présence nzambe. Et du coup, nako kinoko sala ba misala est moins compliqué pour monter dimension à makasi. Sur ce, je crois et bato au base spirituel tout va comprendre moi mamanzame va comprendre ce que je veux dire. Bon remarquez na poto bato mingi ba très sérieux problème. Ba ina oluka délivrance au katamso en Afrique. Et malheureusement tant au vivre même en Afrique ango et belete bazoluka nzambe et continuellement to baza constamment na présence nzambe ba vantirer oyo ba sundoli bonzambe na nenga solo pona ba comprendre que en tout cas mambo za compliqué ba ke kota na bango ba pikota kota et bato mingi bazoyeba te ba oyeno contacter bato wana malheureusement ba solution pezo za te. Pourquoi? Simplement parce que bonzambe awa na poto awa ezamo pasi okuta na penda na pasteur moko to na sel na nzambe moko aza na ngolu to pe mafuta eza kotanga et au permettre ta mususu azwa likambo na yo azwa lango temps surtout bato baza na ba problème ya mo compliqué wana azwa lango temps parce que il faut que musala il faut laisser sa famille naïe il faut qu'il peut mentionner la bas naïe mais peut-être ça vous comprendre et belé temps ils a raté il y a un monde mingi bazo en Afrique or en Afrique on peut bato belé baza na bonso na bonzambe belete pour la nini parce que en fait mambozo simbate na mukuse bandeko bana na nzambe bosunga œuvre nzambe bosunga basali nzambe très important mingi ba ko simba kisi mingi ba ko se détourner mingi ba koti kabal. Pourquoi? Parce que va présenter bango ba laki bango ba pesi bango et du coup va se retrouver na katikuna batiki nzambe bonzambe ya solo bakoti na mélange au fait étranger et nzambe ta bokoti mélange bokoti fait étranger mambo baby nzamba za sauté c'est ça. Et na ba no sala vidéo na lo baraba na nzambe oyo oyebi mosala na nzambe moko aza na grâce aza na bonzambe ebele en depuis ya kosunga bosambela pona bango parce qu'ils sont ciblés ba mambo yo toyoki en moi kala je crois bato bele ba yebi frère Kabela na YouTube
alobela makambo baganya ba serviteur de Dieu belé à cause ka ya manque, cause ka ya difficulté. Azo peine na ministère tant ba ekara ba présenter mais batato le bakumba kabaliste. Pourquoi? Et la famille tozo continue na masolo ya basantu na ninga juste na bakiselo moko ya moke na video mona uti ko sala awa. Ya pourquoi lelo oyo ba pasteur ebele pasteur nzambe ebele ba embrasser monde ya kabale bakoti na ba secte likolo ya ba difficulté likolo ya ba manque. J'ai interpellé l'église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont liées na marambo ya kopesa. Et vous allez remarquer Satana connaissance est là. Lelo bayena ba enseignement moko démoniaque si je peux dire diabolique. Et il y a évangile a tout est accompli. Même offrande, vous n'avez plus le droit de donner parce que tout était accompli sur la croix. Et comment objet à discussion, sujet à discussion, il y a débat. Et tu vas repérer ça sur limite, tu vas repérer ça sur offrande, mais bizarrement, église en haut. Mon seul nzambe azorata au bon de la pona hier hollandais au célèbre suivi. Azumo on appelle tam sur le bord nzambe, c'est de la méchanceté. Et vous ne serez pas bénis. Et en bon moni ba chrétien belé ba pauvre. Pourquoi les chrétiens donnent difficilement? Ça t'as qui condircer mettez ma bateau. A kangi bateau mi pas comprendre te ba bénédiction aux caché na sima kosunga to pe kopesa. Mosala na nzambe to pe kosunga basali na nzambe. Et mingi nzamba retourna bino. Basali belé le roba bungi nzela. Eza cause mitema mabe ya bandime. Mais boza premier qui nous critiquer bango. Et pourtant binonde bosunga bangote. Et na bandenge moko boy. Que l'église soit interpellée par rapport à ça. Et ça na vidéo moko, je crois que tu belé ba mona yango. Ya ba passer moko nigérien je crois. Mais ya mibali, ba ko beta magoda, mibali na mibali. Ba ko sala makambo ya salité. Makambo ya salité. Nyonso wana ni ba pratique ya kabale. Na episode je venais vous parler de la cabale. Non, ça la juste moi non mais juste moi ko lubela likolo ko flasher voilà ko simba moi quelques pratiques moi ba marambu ya malamu te ko salema na monde ya et autour benga lelo église ba pasteur ebele ba koti kabal ya on bon ni le to na ba prophète na ba pasteur ba des fois des pourquoi parce que eza ba pratique oyo eza na oisika na ba bisika wana tout pasteur kabbaliste hein tout pasteur kabbaliste aza des fois des bon dit maté mais c'est ça la vérité oui bon dit maté mais c'est ça la vérité sur 100% 99,9 bazaba des fois des ba pasteur tu ba kabbaliste au boyebi bazana Congo na kotangela bino et ezana wana kobomba maté à partir il y a fonctionnement na bango il y a ba teni na bango il y a ba lolenge na bango il y a ba maté ya ba message na bango il y a ba façon na bango ya ko opérer et funda rapezo la que ça appartenance na bango ba ba ebite à part peut-être bato ba ebite nde ba koyeba te et ba passer mo ba nigérien ya mibali ba osala ambassadité et je crois bato belé bo monaki et bato belé bo monaki ba vidéo bato ba lobela ki na mona pe ndeko moko ya biso congolais awa na TikTok a lobela ki dossier wana ba passer na bino belé ya ba kabaliste ya ba congolais ba bebisi bana ya bato belé ba bebisi bana bato mibali to ebi bango eza pasi eza mawa et week-end passé après avoir roulé dans l'émission le Seigneur m'avait mis à cœur d'en parler mais bon
Nabeta qui a au moins 42 jours après, je crois que c'était le dimanche passé, le samedi ou le dimanche passé. Nalali namoni pendant que je dormais. On a vu son bal à hauteur au tika bisoto, respecté bah oui, na autant à comboter. Mais je crois que les gens vont comprendre. Nalali na lotindoto. Tozala qui quelque part. Bon, c'est comme si tolala in ambeto. Et ils ont message, hein. Voilà, ils ont message. Je crois bateau bazan na moi likaboya. Ndoto to interprétation ba ko comprendre. Tolala imbeto moko na bato ebele. OK? Je vis des serviteurs de Dieu namoni dans ma sunga. Donc on a biso à hauteur au kutika biso. Na na bengi na kombo nini? Ana ba kombo ebele. Ana ba kombo ebele. Namoni ndeko na biso à hauteur au kutika biso. Je parle des rêves que j'ai fait. Namo vaza. Bao 500 autres. Bazo 500 autres. Bala mibali. Alors, se rassurer que batu balali. Hein? Se rassurer que batu balali. Le pasta mo vaza. Na ndeko wana. Bao 500 autres. Et du coup, moi, je voyais. Moi, je voyais. Et bon, il va être un monde. Alors, est-ce que vous avez un ganga? Si vous avez un monde, vous avez un beleli, bah, salamabe. Quand on se bilan, nous là bas si c'est bon, là, c'est bon comme money. Et du coup, c'était comme. Dans un bundana, on a ça, nini. Na belela na lubaki na moni bango et je voyais ba abomination wana au sala et ça li que nego sutuka ils ont moi ba pratique ya kabal par la grâce de Dieu et on va prendre le temps d'en parler, d'expliquer que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso na vidéo utoleka na bana koloba ndeko na biso toyebi frère Caleb Kimbeni aloba comment est-ce que ba gagner ba serviteur de Dieu ebele na monde na bango ya molili. Pourquoi? À cause ya manque, à cause de la difficulté. Ba passer ebele bana ba grâce mais faute de moyens ba kene musiki ezate et du coup bazo proposer bango bomoni Yesu. Bible zolo après avoir gêné 40 jours, il est faim. Et Satan a été présenté, proposé bilo a rolia. Mais origine topé l'olenge ya cause la bilo on ezaki malamote. C'est ce que l'ennemi fait, c'est ce que le diable fait. À chaque fois manque, besoin ezali, le diable se présente en premier. Et on a olendi sanaba na nzambe basal na nzambe tu sommes de ma voix au servir nzambe de tout ton cœur en âme et conscience oyebi que tu es dans le vrai oyebi que oza authentique osangisi nzambe te tu n'as que Jésus et du coup on se retrouve dans milieu ya ba réalité compliquée et nzambe a fidèle Bible zoloba le Seigneur après avoir gêné 48 jours et 40 nuits il est faim. Tant le diable s'est présenté, il avait résisté. Et la Bible dit que les anges, après, ils serviraient. Avant élévation, avant gloire, avant succès, avant montée, il faut passer toujours épreuve. Sur longue épreuve, c'est alors que les anges vont servir. Et c'est vrai, c'est facile koloba. Kobika, tu peux aussi aller là où ils ont mais ils ont battu oyo. Persévérer en Zambie. Tiens bon, garde ta foi, tout passera. Nzamba fidèle, ou abengio, aza fidèle, aebiki, tu es dans les besoins, aebiki, tu es dans les manques, à coup pourvoir. Et persévérer dans le Nzambe, patienter, quand motema, et nzile au fungwama. Il est écrit,
ata soko traverser mai ozinda te, ata moto yotumba ote. J'ai été fait passer par les creuset, dit la Bible, non pas pour retirer l'or et l'argent, mais pour voir la disponibilité, encore la disposition de ton cœur. Que le Seigneur vous garde dans les bons, dans les vrais. Et je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Viens voir un jour dans ta face que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.